PDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Gingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus en 320, P Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Merci pour vous aider. La télévision, on a vu pour la Colanda. Info Lingala, journal, il y a peu pour la peuple. Merci. Na fidélité, peu confiance. On va continuer à causer na journal, na bino matata, maman mbote, na bino, on va continuer à la confiance. Na journal, il y a peuple pour la peuple. Tout fond la journal, oh, il y a mon colo, il y a mercredi 8 mai. Pour la commission, il y a bureau d'âge. Il y a Assemblée nationale, il y a président Christophe Mbosso Asengi. La majorité, na opposition, va finaliser choix na bango pour na élection. Il y a un membre, il y a bureau définitif. Ma précision et l'ongo na héritier, ma pinempe midjo mabas. Bureau d'âge et Assemblée nationale, Azali Kosenga na ba député nyonso ya majorité lokola ya opposition, ba finaliser ba choix na bango pour na ba différents postes na bureau définitif ya chambre basse ya parlement. Na bokambami ya président Christophe Mbosso Kodi ya Ponga, ndi ya talisi que vote ya bureau définitif ya chambre basse ya parlement et kozala bongo na 7 postes, 6 pour na majorité, pe moko pour na opposition. Pour na majorité kozala bongo na poste ya président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur, puis questeur adjoint. Opposition à cause de la poste et à questeur adjoint, dès la même occasion, bureau provisoire a signé la majorité na opposition, basil samasolo na bango na délai ya malamu. Pour na oetali ba candidature na ba différents postes, pambate exécution ya calendrier o ezala qui publié le 26 avril 2024, ezali pour la première étape. Dépôt ya ba candidature après actualisation na yango. Conférence épiscopale nationale du Congo, Sangona Mokuse ezali indigné pour na bombardement au Salama Kikuna na quand ya Muganga pe asengi concertation ya ba représentant ya ba force vive pour na créer dynamique nationale héritier mapinde ya pesibinova. Évêque membre ya conférence épiscopale nationale du Congo basangana ki pe ba pesi position na bango na émotion makasi pe indignation de balandaki ba bombardement et pas ya ba civique non identifié na camp ya Mogunga na périphérie ya ville ya Goma et causaki une dizaine de morts pe ba centaines ya ba blessés bango ba évêque ya conférence épiscopale nationale du Congo senko na mokuse bazali ko senga na Union africaine pe na ba Nations Unies ba na ko diligenter enquête moko indépendante pour établir ba responsabilité pe bazongisa ba parti nyonso na nzela moko ya malamu oyo bazali impliqué na conflit oyo ezali komema batu ebele bazali kokufa nde ba évêque ya Senko balobi ezali difficile ya ko comprendre que ba rebelle ya M23 oyo bazali appuyé na armée rwandaise pe elongo na ba force loyaliste ba FRDC bazali kobunda kasi ekokite bango bayeba ko attaquer ba camp ba déplacer oyo ezali déjà batan ebele bazali ko exposer population na pauvreté moko ya makasi pene ya ville ya Goma ba évêque ya Senko bango bazali ko condamner avec dernière énergie barbare oyo ezali ko constituer déni moko ya humanité pe bazali ko rappeler que ba auteur oyo bango esengeli bayeba ke ba vie ya bato ezali sacré pe ezali epai ya Nzambe ba crime nyonso bazali ko sala ekoti
kotikala te kozala bongo impini bazali kokondane mpe lisusu barésolution ya baconflit oyo ezali koluka kosalema na violence mpe bazali kosenga na barebele ba M23 bayeba na kodepose minduki na bango pamba te bakongolais oyo bango bazali koprétendre kosauve kasi bakoki te koboma bango ndenge bazali koboma Senko azali kopesa bacondoléance na ye epai bafamille biologique na banyonso bakufeli na drame oyo eutaki kosalema mpe bazali kosenga na gouvernement central ayeba na koreconnaître bonne fois mpe souci ya kotia situation oyo na fermeté mpe efficacité mpo na kocontinue te kotika impunément population ayeba na kokufa na ndenge bazali kokufa baévêque membre ya Senko bazali kosenga na baautorité compétente bayeba na koévaluer sans complaisance oyo nyonso mboka ezali kosala lokola sacrifice pamba te esengeli vraiment makambo ya boye eyeba na kosila ezali pe occasion mpona baévêque bayeba na kotalisa barecommandation na bango ya Senko oyo bazongeli yango mbala ebele bazali kosenga baconcertation na barepresentant ya baforce vive nyonso ya mboka au-delà ya clivage politique mpona kocréer dynamique nationale mpe kokoma ensemble koluka solution moko acceptable mpe lisusu baévêque bango bazali kosenga na Vierge Marie Notre-Dame du Congo ayeba na kobondela auprès ya mwana ye mpona kozongisa kimia na este ya République démocratique du Congo. Na masolo tsubo ba kemete sata utaki ko annoncer ba mbula pona mois ya avril na mekasi awa na province ya Kinshasa ezo ko sala mabongo te ba moyi ya makati eza kokoba se kokoba na ibandeli oyo ya mois de mai na ndenge salema ki bongo na mois ya avril situation oyo ezali pona nini tentative ba réponse elongo na mijuma ba si selon mete sa mikolo eleki Metelsat atalisaki ke bamvula esengelaki enoka ebele na mois d'avril pe mois de mai na ville ya Kinshasa pe na ba province oyo abengaki yango ba pluie excédentaire nyonso wana esengelaki population azala informé mpona kozwa ba précaution pe tomonaki na ebandeli ya mois d'avril bamvula enokaki na ville ya Kinshasa pe na ba province misusu kutu toenregistraki pe ba inondation ebele kasi curieusement à partir ya le 25 avril nde toconstaté arrêt anormal ya bamvula na ville ya Kinshasa na province ya Congo central na bakasai pe na Katanga nyonso wana batu bazalaki na mituna ya ndenge na ndenge mpona koluka koyeba tina ya situation oyo nde ba reporter ya Info Lingala toujours na souci ya koluka information mpona population nde bazwaki ba précision epai ya ba spécialiste to ba technicien ya Metelsat oyo batalisaki ko situation anormale oyo ekomi na ville ya Kinshasa pe na ba province mususu ezali affectation de vague de l'air chaud et sec ya cible ya Zambie pe ya Angola elongo na augmentation ya ba température pona Metelsat situation oyo ezali passagère pe kala mingi te Metelsat akozala mesure ya kokommunike date ya ebandeli ya saison sèche na Kinshasa esengeli bosimba ke bamvula ezali kokoba konoka na province ya Équateur pe na partie nord-est ya République démocratique du Congo pona makambo mosusu esengeli toujours kolanda ba mesure oyo ba autorité ya mboka bazali kozwa par rapport ya situation ya ba température oyo ezali observé actuellement na Kinshasa pe na ba province mosusu likambo oyo etali courant mikolo oyo na ville province ya Kinshasa ekomi vraiment casse-tête pe eza kotungisa ba population ya commune ebele lelo bango baza bongo dans le noir explication ya malonga eza te na ngambo ya SNEL bongo etindi rédaction ya Info Lingala journal pour le peuple et réfléchir pour na bino héritier mapidemi population bavandi na ville ya Kinshasa actuellement bazali konyokwama pe bazali komituna likambo nini ekomeli bango pona oyo etali courant likambo etali courant na ville ya Kinshasa ekomi opesi mbwambwa aboyi okotambola na commune moko te sans que omona bango bazangi courant ba groupe électrogène nde ezali kobeta bisika na bisika bamolili etondi bisika ebele na ville ya Kinshasa oyo ezali komemela population vraiment insécurité même ba quartier nyonso oyo toyebaka ke courant to électricité ezalaka na ndenge ya malamu kasi lelo eza lisusu ndenge wana te ville ya Kinshasa ebebi tozali komituna
pourquoi biloko ebele na mboka na biso au lieu ebonga au lieu s'améliorer ezali kaka kobeba se kobeba nzokande population na ngambu na ye azali koyeba te soki akoki ko se confier epai ya nani explication ya malonga ezalaka te bandeko ya SNEL bazali ko se communiquer te pona koyebisa population eloko nini ezali au juste ba zone d'ombre oyo ezali kosala ke population ayeba te soki azalaka diriger epai ya nani nzokande likambo etali courant chaque fin du mois population azali kofuta ba facture na ye kaka ndenge amesana kofuta okotambola na ba différents quartiers okomona ba agent ya SNEL bazali pe kokata courant ndenge kaka bamesana kokata soki bato bafuti facture te kasi boni basali ba semaine ebele population azali na électricité te bisika ebele ba commune soki tolobi tanga awa liste ya 24 communes mobimba na ville ya Kinshasa ekoki kosila population souci na ye ezali soki likambo ezali ba autorité ya SNEL baleka kopesa information kotalisa eloko nini ezali kosala ke ces derniers temps na ba quartier ebele to ba commune ebele na Kinshasa likambo etali courant ezali koyebana te soki ezali vraiment nini tika makambo etali courant tolobela likambo etali mai boyeba ke mai pe eza kobima te pendant ba jour ebele na ba commune ebele explication eza pe kaka te reportage. Population avandi na ville ya Kinshasa bazali komituna likambo etali mai na ba robinet ekomi pasi tuebite soki ba rivière to bibale ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa ezali ya kokauka yango nde ezali kosala ke mai ya régie des eaux ebima lisusu te est-ce que ba moi oyo ezali kobima ces derniers temps yango nde ekausi mai tolobi ezali boyete mai ezali kaka ndenge ezalaka kasi population azali komituna bisika ebele mai ezali kobima ndenge ezalaka lokola momesano te nzokande population azali kofuta denrée oyo kaka ndenge amesana kofuta ba agent ya régie des eaux bango pe bazali koleka kokata mai epai ya population kaka ndenge bamesana kasi boni information ya malonga ezali ko circuler te na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa soki otamboli okokuta population azali komituna mai ezali kobima te misusu bazali kobima na ba 2h 1h voire même 3h du matin pona kotoka mai soki olekisi wana otanisi tongo okosokola te okokende mosala te nzokande ba ebale minene etondi na République démocratique du Congo ba rivière ebele etondi na ville ya Kinshasa kasi likambo ya mai population azali komituna amilela epai ya nani bandeko ya régie des eaux tango nyonso problème ezali esengeli ko informer population atape bo informer kasi bisika ebele ezali kaka kobima te ba raison na yango vraiment ezali koyebana te bandeko ya régie des eaux bo respecter population oyo afutaka facture na ye na ndenge ya malamu a bénéficier pe na mai ya malamu po azala en bonne santé. Tebeta bongo masolo ya complexe scolaire au moment pe mapona solo ke ba élève ya complexe scolaire oyo ya fondation oyo ya Nerombungu ba clôturaki poso na bango lokola momesano na kutu moko ya kafu basalaki ladi landu azaki na compte info lingala. Lokola ba épreuve ya hors session y examen d'état édition 2023-2024 et sengelaki ezala organisé mokolo ya lundi 6 mai 2024 talati na ba élève nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu lokola ezalaka école ya Mosali na Nzambe évangéliste itinérant honorable Nerombungu ba élève finaliste nyonso bakendaki na CAC Lembagar oyo ezwami na commune ya Kisenso pona ko bonza ba épreuve na bango epai ya nkolo bosimba ke culte d'action de grâce ya kafu ezalaki organisé kuna epai wapi ba élève nyonso bazalaki présent bongo na mate ya pasteur Malonda alobelaki na mokanda na Isaïe chapitre 41 verset 8 à 10 epai wapi alobaki Nzambe alongola biso na confusion pe alongola biso na likambo etali confusion esengeli totambola na ye pe totosa mibeko na ye wana Isaïe chapitre 41 verset 8 à 10 epai wapi mosali na Nzambe atalisaki mateya oyo nyonso polele bosimba ke na même occasion ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki na don ya 20 sacs ya ciment pamba te misala ezali kosalema kuna na paroisse CAC Lembagar epai wapi bango pe bapesi contribution na bango afin que Nzambe ayeba na kopambola bango nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge pasteur Malonda ya CAC Lembagar na commune ya Kisenso alobi Sanga suye biso, nalobeli biso na
Nasima ya culte d'action de grâce oyo ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki une ti na école na bango na complexe scolaire Mama Pemba epai wapi honorable Nerombungu initiateur yemoko azalaki wana azwaki maloba pona ko conscientiser ba élèves finalistes nyonso ndenge bazali ko embrasser ba épreuves nyonso ya hors session tina session proprement dite ndenge nini esengeli bako se comporter pona réussite eza na ngambo na bango honorable Nerombungu atei bango bami pesa na mosala bami pesa na distraction te pamba te diplôme d'état ezali soukate kasi ezali ebandeli ya makambo mosusu bako kote université bako embrasser vie professionnelle esengeli bazala vraiment na ndenge moko ya malamu mate ya honorable Nerombungu lokola papa malamu esepelisaki ba élèves finalistes nyonso oyo bazwaki elika à partir ya expérience oyo honorable Nerombungu akabolaki elongo na bango na sima ko swana ba élèves finalistes honorable Nerombungu asalaki tour ya ba chantier ya complexe scolaire Mama Pemba pona kotala ndenge ni misala ezali kosala makuna pamba te honorable Nerombungu alobaka éducation ezali cheval de bataille na ye esengeli makambo nyonso etambola na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba pona éducation ezala vraiment ya qualité kuna merci honorable Nerombungu na ndenge ozali ko penser na jeunesse pona ko pesa bango cadre kitoko lokola complexe scolaire Mama Pemba afin que batanga na ba bonne condition Mama Pemba oye kaka masalo etali complexe scolaire Mama Pemba ba culte ya ba finaliste esalema kitoko kuna na CAC Lemba Gare 1 kuna na commune ya Kisenso la Dilandu azaki wana pona compte info Lingala. Oh Jésus, tu es tellement bon. ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ekambamaka epai ya yemoko honorable Nerombungu baklotiraki poso eleki c'est-à-dire vendredi 3 mai ndenge babandaka semaine na culte moko ya kafu elongo na ba personnel pe mokolo ya vendredi suka ya semaine basukisaka na ba élèves pona mbala oyo elika kesa oyo azali moko ya ba enseignant yende ateyaki na mokanda na Apocalypse alobelaki mingi livre ya Apocalypse boye ndenge ebombami makambo ebele na kati ya livre bomo ya motope ezali lokola mabombami oyo ebombami kaka nzambe nde ayebaka eloko nini moto azana yango na motema na tina wana moto nyonso esengeli oyo eloko epesaki epasi mikolo eleki ayeba na kotourner page pamba te nzambe azali capable ya kochanger vie ya moko na moko bosimbaka culte d'action de grâce oyo ezalaki occasion moko kitoko ndenge kaka bamesana kosala complexe scolaire Mama Pemba ezali eloko ya fondation Nerombungu ye moko nango azali évangéliste itinérant ataka nzambe liboso na makambo na ye nyonso talati na ba réussite ezalaka tango nyonso na micro ya info Lingala professeur Eli Kakesa expliqué tina ya culte oyo nazali personnel na complexe scolaire Mama Pemba na vision ya fondateur Nerombungu Fuma Banga Moyo lelo tozalaki na culte na biso ya action de grâce oyo tobandaka nango lendi na ba personnel lelo vendredi nde tosukisaka na bana classe biso nyonso tout ensemble bongo tozalaki na présence ya Yawe na tongo lelo avant tobanda ba activité na biso ya journée na lisungi ya nzambe apemisaki to partager liloba na ye na livre ya Apocalypse chapitre 5 du 1er au 3e verset nde sika wapi tokendaki kolobela likambo etali ke bomo ya moto ezali lokola livre oyo ekobomba makambo na kati na yango libanda moto akokomona neti te me nzambe nde ayebi oyo ebombami na kati yango tala ntina tokendaki kolobela soki eza na makambo etungisaki biso lelo nzambe atourne page na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezalaka kaka makambo etali prière à part prière eloko moko te ezalaka liboso batiaka nzambe liboso lokola fondateur na yango évangéliste itinérant honorable Nerombungu azali mosali na nzambe ba personnel administratif ba enseignant pe ba élèves nyonso bakota kaka na même rythme. Suite ya modernisation ya piste ya Luano kuna na Lubumbashi nde CAA a modifié horaire de vol na ye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Bobenga ye
fumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Bouebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Ozana posa moi. Kapela oyo ekende sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defoite et bongo pene bozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangolelio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komo nango Miko Ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to ke na somba ba balenye uta likolo to gorge awa to bandaka 6h30 si 21h bakanga ikala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa Mouton ça 10 ans à bowling. Il faut moi des matchs naïfs. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moi des matchs naïfs. Ça 10 ans à karaté ne mouton à tamboula ka pomba. Yo, qui va yo na bête. Qui va yo ça mettre les mains. Bon mouton ça 10 ans à bowling. Attends que papa me colle à 6 000 c'est qui. Il faut moi des matchs à papa. RDC mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga kamboka te. Soki kaka ba province ezu a moyen à travers projet 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi pa comédien, kombo na yo nani. Comment nanga mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka jezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa. Likama ozana posa mwana azana santa kitoko azala kolongo na nzote baki ba potipota kitoko pe ya qualité pona mwana na o pourquoi que sombela e protiva to posombeli diaming reportage. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit.
bana nyonso bayaka Protiva. Awa basisi kolia ya bango Protiva babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chante kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protiva poto kitoko pona babebe pro. Merci pour vos accueils beli bosse la télévision na bino pona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple. Merci na Igor Ntingi Matomina azaki na sima ya caméra. Concours rédactionnel ya Marie-Josée Midjo Mabasi, héritier Mapindemi à superviseur qui journal Oyo Christian Kengebeni azaki na montage. Ngala minute rendez-vous. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pona bavol nyoso totangi bokozwa yango na bavion na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader.